Donc pour nini libolo eza mai mai mais libolo wana ya mai mai ebebaka na nini libolo ya ba mama ebebaka na ba infection libolo ya ba mama ebebaka na ba hémorroïde donc libolo ya ba mama ebebaka na ba biloko mususu obotiaka tiaka wana na evite so biloko nini produit no ya pona basi yango yo tuna ba betela oli solo ya poudre magique kanga lopango donc muto mususu aloba c'est wana eza ba kisi ya magie c'est magique kaka na to lobaka na français c'est magique makambo ezo sala ke libolo ezaki solo libolo ezongi magie c'est magique libolo ezaki mai mai libolo ekomi kitoko. Merci Nabatou Bazola Nabiso partout à travers le monde. Naebi Gana Minutes Oyo Batutu Baza connecté, branché na Fimbo Oyo informara bango 5 sur 5 partout Baza à travers le monde. Naebi ke Mbote na Sir Angel Moussoeli Makizembe, Mbote na Koko Arafat Makizembe, Nathalie Neymar na Pessi Mbote Doudou Makolo Ndumba forme Adel Djogo Bagou Danger. Naebi ke Poto Eza tombé, Oeza humble serviteur Nabino de longues jambes, l'homme qui a vu la naissance de sa grand-mère. Lelo toko beta masolo et belé toko panzateke na ebiga nembo zomo na déjà message za calé plein boye tozana nzambe ya tradi moderne docteur Hakim tozana na plateau toko solane belé na ebiga bana poto tomba yoki de docteur Hakim batu tout baza déjà activé connecté donc bonjour docteur Hakim. Oui, mbote ndeko mbote pe bandeko nyonso bazotala biso de partout dans le monde donc wabino docteur Hakim nazawana pona répondre à mituna na. Merci docteur Hakim Batuto Bazarana Poto et partout à travers le monde Bazarana Posa Baeba Obanda Moussaloyo Ndengenin. Oui, Moussala eza Moussala donc to côté li yango classité malgré to salaire yango ba formation et belé mais eza Moussala ya famille c'est-à-dire maman botinga na koli na kati ya Moussala maman azo salisa bandeko omona muto azana faiblesse sexuelle asalisi bapesi moi liputa moi soso kaka ndenge wana sikoyo to salike no to bimisa ngo sikona na miso ya bato pona kosalisa kaka bandeko oyo toyeba na bango te kaka ba connaissance te po bato nyonso oyo baza kotungisama na ba bokono ebele bazwa solution à travers ba produit oyo ezalaka pona ba connaissance na biso te quoi nde yango na tosalisi oyo cabinet docteur Hakim Chebi José oyo ezali na 5 cabinets na Kinshasa tozana na 2 cabinets na Brazzaville tozana na Pointe-Noire tozana na Goma Lubumbashi Kolwezi Fungurume Kasumbalesa pe ba produit totindaka yango partout toza pe na Mbujimai. Tokoyeba osali combien de temps na Moussala docteur Hakim? Moussala ndenge na oti koloba na botami na Moussala c'est-à-dire tango toza mama ko salisa mutu moko azana mukongo non Hakim kendo katelanga matiti songolo tonake na kati yango mutu moko aza kuna ezo tungisa mananduta pa mama na okende donc na bandi Moussala on azamona muke mais to Moussala oyo officiellement pour que tozala na ba document ya l'état to bandi yango na 2010 ne to bandi tozui ba document officiel pour to yeba na l'état to banda ko implanter mais to bandi yango mama azui yango pa koko na ye nga nazui pa mama donc kaka bongo quoi. Ne bandel nanga na présentation na lobaki tozana docteur Hakim nzambe ya mibali pe ya bana basi donc ye pena a traitaka nzoto ya bana mibali na bana basi na ebike bato bazolanda biso partout à travers le monde au bazarana bazara ba impuissant bata ba kusoso bato bazara matika ka boya dégager mbala moko docteur Hakim ye to na plateau docteur Hakim au traitera combien de maladies?
Oui, biso awa na cabinet na biso tolobaka malade nyonso ebikaka sauf liwana ki mubange nde ebikaka te. C'est-à-dire malade nyonso ndenge eza na mokili oyo ezaka na kisi nango. Donc malade nyonso ebikaka. Mutu akosa yote ke no sida ebikaka te, sida eza na kisi. So cabinet docteur Hakim na za na kisi ya sida te, yeba ke no nzambe asia sala matiti nango po eza na matiti moko te oyo ko salema lelo pona sida. Kala izalaki yo tuberculose esilaka te lelo ezosila, lepre izalaki yo esilaka te lelo ezosila, diabete yo esilaka te awa na cabinet docteur Hakim ezosila. Donc tolobi malade nyonso ebikaka sauf liwana ki mubange nde ebikaka te. Po malade mususu bakobangisa oka na kombo ya malade boye obangi kaka me omona kaka iza kaka dérivé nango iza soit infection kaka. Donc il y a un cabinet docteur Hakim, donc tout ça par exemple il y a un catalogue il y a un produit. C'est-à-dire dans catalogue na biso yo tout ça na plus de 40 produits améliorés. C'est-à-dire ba produit oyo to ko tinda po tout ça na ba malade mususu comme bino bozolo bela mingi bato bazali banda ya mboka po na sur place ça ba malade oyo to ko traiter yango ka sur place. Donc oyo ezana kisi ya wate. Po il faut kata matiti wana moyen ya ko conserver yango ezate po ba biloko nango ezo supporter ko umela te. Donc ba oyo eza ko supporter ko umela nde to zana catalogue awa ba produit na produit catalogue to pesa yango fele. Donc so zana ndekwaye na kini awa otindie na kitamo nzela ma campagne entre Arema bana Maison Mbungu na Victoire na Rond-Point Victoire sima ya monument ya ba artiste wana na Ikelemba A9. Donc okozwa catalogue oyo toza na commune ya Ngaba na Njili na Liberté oyo expliquer produit moko oyo toza ko salisa awa tolobi malade nyonso ebikaka sauf liwa na ki mubange nde ebika. Mais docteur Hakim tango ozoloba na tikali vraiment calme makasi nazoyoka olobi obikisaka na sida. O expliquer non bana o bazolanda yo partout à travers le monde. Na sida ezobika parce que ngana ebike malade kisi ya sida nanu esalamati. Bon, ngana lobite nazo bikisa sida mais toza na témoignage ya mutu moko to bikisa e na sida. C'est-à-dire sida ezo dépendre na niveau et étape e ezaleli. C'est-à-dire toza na ba produit to bengi longue vie, toza na ngwa eza amélioré. Longue vie wana eza pona mutu oyo aza na sida, akomela longue vie wana tous les 6 mois nde akobandomela, akobandomela ngo chaque jour te. Akozala akokonda te, akobima ba biloko na nzoto te, akozala na santé normale, akokufa pe na sida te, po sida ebomaka te. Okokufa na malaria eza plus grave que sida. Donc produit wana longue vie ezali pona kosunga bato baza na sida, baza na santé normale, abela te, a garder nzoto na e malamu. Ezali longue vie, mais soki longue vie wana sangisi yango na beni grâce pona kusukula makila, à moins que soki et bebisi biloko mingi te na nzoto akobanda kosala po biso to salaka oza komela ba produit na biso soki balandelaka na hôpital pona sida wana ba obanda ko kende kotala ba globule rouge na yo ekomi niveau nini ba ko kamwa ndenge évolution ya banani biloko na nyonso ya nzoto eza kozonga normal. Mais docteur Hakim ndenge total à RMO na ba TV na ba téléphone na ba internet ozomona mwasi akomi munene akomi na plus de 200 kg. Est-ce que c'est possible à une taille normale taille à mannequin? Oui, c'est possible. Ce qui mutuana alingi, awa tozana produit to benga ango docteur Hakim Silming. Tozana Silming gras, tozana Silming petit. Donc Silming oyo eza poudre. Eza poudre oyo mutu akobanda komela ango na mai ya tiède. Donc il faut dégraisser la graisse dans nzoto. Donc pour ko mela silming elingi kaka koloba te ke no poso ke zana libumu nene nde faut salela to benga libumu lokola ngando libumu lokola mwasi ya zemi. Donc c'est possible libumu na yo ezonga normal. Mais ezape na batu mususu aza muke akonda mais azana ba graisse mingi na nzoto. Oyo moni ba graisse eza na danger mingi na nzoto. Ba graisse ko memela yo ba tension, ko memela yo diabète, ko memela yo ba maladie ebele nde obomona ka to zaki na mutu wana lobi lelo apike crise ya kufi. Eza pona nini ba graisse ba maladie wana donc graisse eza mabe na nzoto. Ata soko za muke eza na bato oyo aza muke aza munene te mais aza na ba graisse ebele na nzoto. Awa tozana ba produit ya ko kitisa kilo ya ko bongisa libumu wana isila tala kaka komona mutu mususu même kolokota eloko na sebo ya okokate. Donc libumu donc moyete. Donc c'est possible aux zoa forme oyo lingi oza nango awa na cabinet docteur Hakim. Silmingo o tikoloba kirnango ezandengeni pardon docteur Hakim. Oui, produit ya ko diminuer libumu to kilo ezaka na kirte. Kire ezo dépendre na mutuana oyo azo melango azana combien de kilos alingi a perdre combien de kilos
ye moko ndenge aza omela kisi aza komona ndenge eza kosala ye. Bongo pona basi oyo balingaka bakoma na taille normale na sens que parce que nazo na carton oyo ezolakisa pena basima ya basi ya degré moko donc basi mingi oyo basaka partout à travers le monde basuetaka pena bakokoma na bataille oyo nayebi te bakosala nini. Oui, oyo lobi awa o to bengi docteur Hakim Bobaraba plus donc pona kosala ete okoma na masoko donc ozomona masoko Bobaraba plus masoko e créer relation hein? Masoko efungulaka banzela mutu alingi apesa ombote te apesi ombote masoko isalaka peke no talaka mwasi aza na masoko aza na libele donc mobali ata soki akomi na niveau ya faiblesse sexuelle tango azo simba masoko wana eza ko exciter abeta sur deuxième coup azo simba masoko wana simbi libele ezo exciter abakisa troisième coup mais okomona mwasi mususu aza plando donc osimbie na lisoko boeza lokola libaya. Donc c'est possible moi si nyonso ozo ana forme donc comme na masoko ya basi ozo tambola na mbele na nzela autala basi mususu yo batala donc ozo tambola na ye okomi kaka soda po tika tala po yo oza plando. C'est possible yo muto oza plando okoma na masoko oyo toza na pomade oyo to bengi Bobaraba plus eza ya kosala massage tawo ozo sala massage na masoko ozo sala massage na mabele eza ko développer eza ko pesa forme ya kitoko omona mwasi mususu aza na libele eza lokola saucette donc mawatro donc moyen ya kosimba ngo kutwa ndenge balobaka na libele ata ya mwasi ekwea mais ya ba mususu ko même posa ya kosimba eza ko pesa dégoût. Non dégoût tali libele ndenge kauka ezo pesa dégoût mbala moko même mubali azaki na force comme na faiblesse sexuelle non pour nini libele e kauka donc c'est possible libele na yo wana efungwama po tozana ba produit tozana pomade tozana sirop tozapena ba comprimé oyo tozo salela donc soza mutu ya munene aomela sirote osalela ka ba pomade oyo ozosala massage soki okosala massage na libele kosala ngona mutu ya libele te so ozosala massage na masoko ozosala massage na masoko ozolalela libumu na butu okomona ndenge masoko na yo ko développer omona ndenge libele na yo ko forme ya bien c'est possible okoma lokola edexia o c'est possible okoma lokola basi oyo mubali na yo alulaka c'est possible yo pe bilula lula olulaka basi ya batu oyo bazana masoko yo pe muasi na yo azanga masoko azanga libele okosombele pe produit abongisi pe akomi pe na masoko lokola ba oyo lulaka donc ba produit yango eza wana cabinet docteur Hakim chez Bi José. Est-ce que na table oyo tozomona bakisi ebele to zapena kisi oyo ekoki kobongisa sexe ya mwasi to ya mobali? Oui, tozana ba produit asoto lobi malade nyonso ebikaka sauf donc malade nyonso ebikaka sauf liwa na kimobangende ebikaka. Siko encore TV za radio te théorie pratique. Ba d'abord que non ce mobali mibali nyonso bakomo lingaka kaka bakoma na ba makata minene pe milai. Donc c'est possible comme na likata munene pe mulai. C'est possible moi mobali na ya comme na likata munene pe mulai. C'est possible mobali na ya comme pe na makasi lokola mibale mususu. Donc bakisi ezali awa mais il faut koyeba d'abord nini esala kaete mwana mobali peni na ye soki likata na ye et développer te eza lokola ya bébé. Et utaka po ba mama mususu baza komona bana na bango tango aza na mwana na ye aza ya bébé. Aza kokola na hémorroïde azo héberger hémorroïde de bo bana mike ba bébé pe babela ka hémorroïde so mwana bébé aza na hémorroïde aza ko continuer ko vivre na hémorroïde wana donc nde okoki kotala pona koyeba ba bébé oyo aza na hémorroïde okotala na niveau ya anis na ye aza rouge donc mama na ye ayebite ke no mwana aza na hémorroïde mwana wana azokola kaka akomona peke mwana wana akokoma na akozala kaka na likata ya muke likata na ye ko développer te po likata e développaka na nini eloko eza ba conséquences ya likata e koma muke mpe mu e développer te eza ba hémorroïde eza ba faiblesse sexuelle eza ba diabète eza ba tension ba hernie ba tension soki omelaka ba kisi wana ba tension po ba kisi ba tension na epesaka faiblesse sexuelle okoma niveau moko boye ozokoka isuko beta te pona nini obelaka tension yebisanga malade obelaka na koyebisa yo ba problème nini ozana ngo na nzoto donc tolobi ozana besoin ya kokomisa likata na yo munene pe mulai tango ozokota pena mama ezokoma etina matoi c'est possible tozana élargir ça pour homme longueur XX c'est ça traitement à 2 mois donc tango ozosala ngo massage donc opakoli eza oui opakoli na likata na yo ozako benda boye ozako benda tongo pokwa eza kofungula ba misisa wana eko permettre makila circuler malamu likata na yo ekokoma munene pe mulai po ozomona mibale mususu azana likata lokola ya bébé c'est-à-dire soki bazotia kana mama boye soki mama kaka kosoli elongwe nango
donc so mama akosoli kaka boye longwe siko yo pe likata yango muke me olula basi kaka ya masoko minene siko imagine mwasi oyo aza pena na masoko boye obeta ye siko biloko ya nsima boro na ye kosukela wapi donc ekota te esuki kaka libanda donc c'est possible okoma na likata lokola pe ya baninga c'est possible donc oyo omonaka na bafilm ozomona yango na bafilm olingaka kotala mingi baporno na bainternet makata wana ezalaka théâtre te eza makambo ya solo donc yo mpe so olingi okoma na likata bongo c'est possible okokoma nango mais avant okoma na likata ya ndenge wana esengeli nano kotraite bamaladi oyo ezali cause ya kokomisa yo likata moke mpe monene oyo nauti koloba hémorroïde faiblesse sexuelle batension badiabete bahernie baprostatite maladie bamaladi wana esalaka ete likata edéveloppe te donc soki oza na baproblème wana tokobanda na kotraite baproblème wana après nde ozwi élargissa longueur xx wana mpena okotia mama boye mpo talaka boro oyo ekreaka relation boro oyo mibali ebele baza kobengana bango na bapoto wana mpona nini likata eza lokola ya bebe force yango mpe eza te naza koencourage mutu mosusu akozala na ye aza na likata moke mais aza na force na ye eza nde koyeba kosalela okozala na likata mpe ya monene mpe molai mais okoti kaka boye faiblesse esi eboma yo donc ozokota ezolemba ezotika kaka mama na posa donc ezokota bien mama ayoki bien boye mais pa olali na yo elembi mais mutu mosusu akozala na likata ya moke boye lokola bebe mais soki asimbi mama awa ti foko ekosila ekauki mama ayoki mpena chauffement mpena ke non azosala na lobi na ntongo démarche échanger donc c'est possible okoma na likata monene mpe molai grâce ya élargissa pour homme longueur xx ezali awa mais il faut totraite nano bamaladi wana bamama ndenge oyo te koloba ke no bamama mpe eza bamama mosusu oyo baza mabolo mai donc libolo foko donc c'est-à-dire ye soki afungoli kaka makolo boye déjà solo moko mabe eza kobima oyo déjà mbindo donc mbala moko epesaka dégoût mpo mutu mosusu akoloba non kisi ya libolo eza ka mai kaka mai nzambe asala eloko na eloko na kisi nango biloko toliaka wana bakoyebisa oke no eloko songolo soko ozolia edaka mpe mpona kokolisa suki nde nzambe mpe asala baproduit oyo eza mpona kobongisa libolo mpo bato ebele bazozwa mabala te mpo yo soki obimi kaka na mobali mbala moko abwakisi yo mitunaka te mpo lelo oyo na monde ya lelo okomona mutu mosusu mpena azalaka na ye na kini awa me mwasi moko azalaka na poto asi anyokwami kosala batransfert na kini me abala aza na mobali kuna akozwa mpe mobali oyo azala na kini wana amemi ye mpe afandaka na Paris na bakwe moko boye me mpo azwaka mwa temps ya kokataka ye mpena réglementaire mpo mwasi mpena so ozokata mwasi aza ndeko na yo te so ozokata ye fo kata ye mpena asentir kena ozokata ye eza mpe na basi oyo bazosala ke no mibali na bango bakoma na faiblesse sexuelle mobali na ye akokoma na faiblesse sexuelle ndenge nini soki aza na libolo mai aza na libolo eza ya kofungwama ekomema ye mpe na faiblesse sexuelle donc nde awa na cabinet docteur Hakim toza kotraite yango so mama oza na libolo mai libolo solo nde tosali produit oyo tobengi docteur Hakim poudre magique c'est-à-dire c'est magique makambo oyo eza kobongisa libolo c'est-à-dire libolo ezalaki foko donc yo so bazosala rapport ezobebisa badra ya bato bamai etikali bapays voisin papa il faut okoma mama bipangusa donc yo il faut okoma na elamba na yo moko otiaka na mutu ya mbeto mpo ere nyonso il faut kopangusa mpo libolo mai c'est possible libolo na yo ekoma kitoko mpo so libolo eza mai papa akokoma na faiblesse sexuelle po papa force eutaka na nini force aza excité na niveau ya mutu ya libolo ya likata tango papa aza kokota aza kobima aza kokota aza kobima nde aza koyoka satisfaction awa posa eza koyela na mutu ya peni me yo libolo na yo efungwama libolo na yo mai libolo na yo solo tango papa aza kokota aza kobima aza kotouche aza konage kaka aza konage solo mpe ezomatela ye koto mai koto eza kokoyela ye mpe papa ata soki azalaki na force mbala moko alembi na ye donc mpona nini libolo eza mai me libolo wana ya mai ebebaka na nini libolo ya bamama ebebaka na bainfection
libolo ya ba mama ebebaka na ba hémorroïde. Donc libolo ya ba mama ebebaka na ba biloko mususu obotiaka tiaka wana na ebite so biloko nini. Produit no ya pona basi yango yo. Tuna ba betela oli solo ya poudre magique. Kanga lopango. Donc muto mususu aloba c'est wana eza ba kisi ya magie. C'est magique kaka na to lobaka na français, c'est magique makambo ezo sala ke libolo ezaki solo, libolo ezongi magie. C'est magique libolo ezaki mai libolo ekomi kitoko. Donc c'est magique. Donc libolo maye le kate foko ça fatigue les opes ça fait dégoût. Donc nde yangwana omona ke non moi si moko elongi mabe moi si moko ndumba moi si moko moibi moi si moko yebi kolata te mais mobali tala vrai jo akanga makaka na moi si wana bobito na te pona nini pour moi si wana libolo na ye ezali kitoko. Donc tango azo sala rapport mobali azako se retrouver na libolo ya moi si wana. Mais yo libolo na yo za mai nde yangwana mwasi mobali na yo azozole yo bambanda yo mobali na yo bambanda na yo bazali banda ba osala ya poudre magique yo osala ya poudre magique te otiki ga libolo na yo kaka solo mai wana yangwana mbongo nyoso ya mobali na yo zokende libanda. Donc c'est possible bongisa libala na yo mama bongisa libala na yo papa okosala pe cadeau remarquez mwasi na yo azala libolo mai sombela ya poudre magique. On remarque que mobali na yaza likatamuke ba ebele bazo sombela mibali na bango ba osala ba cadeau awa abi docteur Hakim na yoka kisango ya kisi wana élargissa epa ya muninga na ngalo bia sombela ki mobali na lelo akomi na likata munene pe mulai yenga pe na lingena sombela osombi to tindeli yo ozana mutu azana kini azoya kuna akomemela yo. Donc c'est possible ya ko traiter ba hémorroïde ba faiblesse ba infection ba maladie nyoso eza ko causer que libolo ko mai na poudre magique pesa wana. Merci beaucoup docteur Hakim Naebi que ozoko éclaircir vraiment 5 sur 5 batutu bazolanda biso partout à travers le monde Naebi que baza branché et connecté na moni tanto sola a maimo ya vers est-ce que oko expliquer utilité non parce que na moni bati avocat oui bati on a lipa ou comment ba produit na biso eza bio ba produit eza fait na base ya avocat auto bengi docteur Hakim Silming Just et shampoing Just oyo ezali pona kosokola suki e fungoli bapor tango kopakola produit oyo pomade oyo tobengi docteur Hakim Air Food e na bakuir chevelier suki na yo ekokoma milai soko lingi ekoma lokola ya mindele c'est possible eza wana toza pe na oyo tobengi Aeriol oyo kosalela pe pona suki okosalela pe pona mandevu poil favori olingi okoma na mandevu olingi okoma na bapoil olingi okoma na favori c'est possible produit ezali awa na cabinet docteur Hakim Chebi José toza pe na produit oyo po bato ebele na poto bazotungisama pona problème ya stérilité masculine. Donc mibali mataka na bango esi ekufa sperme na bango esi ekufa sperme na bango eza na vitesse te sperme na bango eza na quantité normale te sperme na donc bakomi na ba problème ya ba oligospermie azospermie ba problème nyonso lié na sperme pona kobota ezali awa si docteur Hakim sperme additive oyo mwasi pe mobali to mobali kaka oyo mwasi pe akoki komela mwasi oyo azangi ba glaire akoki komela yango eko pesa ye mamba maki wana mobali pe oyo sperme za akokufa akosalela sperme oyo akobota. Donc ko désespérer te na hôpital ekisi ya obongisa sperme za te bako décourager yo ka balobi no papa yo kobota kate mais yaka na cabinet docteur Hakim na ebsio okobota sperme additive awa ezali toza pe na produit oyo to bengi kidney yo ba produit na biso eza fait na base eza ba poudre donc ya banzete kaka kidney oyo eza ko traiter bato bazana ba problème ya ba prostatite maladie ba infection moko ici la kate po ebele ba loba no akenda poto mais akenda na ba infection amela ba kisi ya infection et si la kate donc ata soki ameli ba kisi ya infection akomi ke akei ko suba solo kaka ya kisi ezobima atoki kaka boye solo kaka ya kisi ezobima mais après 2 mois 2 jours infection yango ezongi lisusu solution ezali awa to bengi docteur Hakim Kidney eza ko sisa ba infection eza ko sisa prostatite maladie eza pe ko prévenir prostatite maladie c'est-à-dire prostatite maladie wana soki yo za ko suba o remarquer déjà ozo suba masuba na yo ma vitesse te ozo suba masuba na yo ezo kende au-delà ya 2 mètres te papa yeba ke ozo développer déjà prostate
c'est-à-dire prostate wana ikenda malembe ozo suba posa ya masuba ezo sila te ozo suba ozo polisa kilote ozo polisa pantalon yeba ozo développer prostatite maladie kisi nango ezali awa mais docteur Hakim okoki ko expliquer batutu o bazotala yo prostate et se développera ndeni na nzoto ya donc prostate eza kouta mingi bato balobaka na kini non prostate eza malade ya bato balingi kosiba trop non prostate eza kapona kosiba te prostate eza maladie pe eza kouta par rapport na ba infection mal soignée. Soki oza na ba infection mal soignée oyo okozala na ba gonocoque, ba syphilis, oza kosuba masuba, ozoyoka picotement, ozoyoka pilipili, ozosuba masuba ezobima accompagné na makila, ozosuba masuba ezo accompagné na ba crachat, donc na ba tofina, yebake ozo développer prostatite maladie plus tard. C'est-à-dire prostate e utaka pe na ba infection. Soki o remarqué pe ozosuba masuba ezobima na vitesse te, yebake non oza ko développer prostate. Nde awa toza na produit ya kosilisa prostate wana. Toko linga osala échographie ya prostate. Bayebisa yo prostate na yo eza na niveau nini. Nde toko yeba kisi ndenge nini esengeli omela. Po komela kisi moko wana masuba ezaki bloqué fungwami. Mais elingi koloba teke non prostate na yo esili. C'est-à-dire ezaka ya kuvimba. Maintenant il faut ko silisa ezonga na niveau normal. To traité otina suka okobika. Awa pe tozana traitement pe ya ba trompe bouchée pe bato bazana problème ya ba cancer ya utérus. Non tozana pelvique inflammatoire. Talobi cancer ya utérus. Ozana trompe bouchée toza ko silisa yango avec pelvique inflammatory uzazi ezali awa. Toza pe ko traiter ba myome kyste fibrome sans opération. Bako pasola otende kodanga pona myome, pona kyste, pona fibrome. Donc myome kyste fibrome boyebi eza ba benga yango ba fausse grossesse. C'est-à-dire ozana ba symptômes oyo ya basi ya zemi bayoka. Mais grâce ya docteur Hakim fibrome oyo eko longola myome kyste na yo sans que ba opérer yo ezali awa na cabinet docteur Hakim chez Bijosé. Tozana pe na ba produit to bengi macho safi pona kusukula miso, tozana produit to bengi paralysie eza pona bazana problème ya ba paralysie, tozana prostate oyo eza pona prostate, tozana na docteur Hakim power eza pona ba puto bazana ba problème ya ba hémorroïde, ba courbature, tozana docteur Hakim hernia pona kosilisa hernie, tozana na docteur Hakim anti-vergitire pona kosisa vergitire, oza na vergitire ya kobota, oza na vergitire ya munene, oza na vergitire ya ba produit vergitire nyonso kozala na nduta tombende eza kozala salité eza kolongwa na produit. Tozana ba produit ya ba tension, tozana ba produit ya ndenge na ndenge yo ya ba règle douloureuse, ya kosisa ba bouton, ya kosisa ba tache. Donc yo tampon et beta yo na elongi lokola kake. Donc c'est possible ba tampon na yo wana ici là ba produit ça. Toza pe na ba lotion, toza na lotion YK, donc eza lotion naturelle pour na ko traiter pour na toutes sortes de peau et ko garder kaka teinture na yo ozala pembe, ozala muindo o utiliser kaka lotion YK. Toza na lotion mususu to bengi yango Tati Tati Faida eza lotion pona ko bomba eza kaka pona ko pakola pona ba fête. C'est-à-dire ozokende fête mama yo elongi ekoma kubuka. Donc elongi na yo koma neti ba beta ngo bakake. Pona ko bomba ba tache, pona ko bomba ba tampon na yo okopakola Tati Faida wana na elongi na fête kuna soki bazongi na ndako sukoli bakoyeba teke yo ndo zaki na fête wana. Donc peko bongisa yo elongi ekomi kitoko. Toza pe na Coco Nyota wana nde eza ba produit ya kotelisa eza lotion pona baoyo balinga kotela. Cette fois-ci to saleli bino lotion Coco Nyota pona kotela. Donc ezali na cabinet docteur Hakim chez Bijosé. Numéro na biso boko benga biso na WhatsApp, na Viber, na Imo ou bien bokomeli biso na ba Messenger. Donc numéro na biso ezali plus 243 84 06 55 760 plus 243 84 06 55 760 ou bien à 081 99 91 102 081 99 91 102. Donc komeli biso okozwa biso ou bien leki na ba cabinet na biso tozana kitamo nzela ma campagne entre Yare Mabaya na Maison Mbungu, tozana Brazzaville na cabinet Mibale na Texaco la Cheme 99 rue Congo pemeni Yare ya basansa oyeke na mkondo la base, tozali na Makelekele l'arrêt Angola libre en diagonale avec la chaumière, tozana Victoire rond-point Victoire na avenue Ikelemba A9 na Simaya Acropolis Bekatef na Matonge,
tozali na commune ya Ngaba croisement Kianza Université avenue Kisangani numéro 2 même bâtiment na shop ya Orange na Vodacom. Tozali na Njili arrêt Bitabe en face ya deuxième porte ya marché ya Liberté na immeuble oyo ezali na auto école Kamse. Tozali na deuxième niveau. Tozali na cité verte arrêt Libulu à côté ya Grasse Market. Donc tozali wana. Tozali na Lubumbashi na centre ville avenue Maniema 18. Tozali na Kolwezi avenue Mandrandel pembeni ya radio télévision na tiro eza ya biso moko entre kanisa ya Mama Olangi na masomo ya babubu. Tozali na Likasi route Lubumbashi ya Luishi à côté ya station Angen na Mbujimai. Tozali pembeni ya Soficom na centre ville. Tozali na Goma na sima ya bâtiment Orange en face ya Kopek ya Kiba yetu. Tozali na Bukavu na avenue Maniema numéro 23 en diagonale avec la direction provinciale ya Régie des eaux chez Baba Chingazi. Tozali na Abidjan, tozali na Pointe-Noire tozali na avenue de l'Indépendance en face ya mairie ya Tietie to commune ya Tietie. Donc docteur Hakim awa tozali na tourner na uti Kenya na uti Tanzanie awa siko tozokende Brazzaville tolongwe Brazzaville tozongiki après tokeli susu Abidjan place baza kozela biso. Donc ba produit na biso totinda yango partout dans le monde eza accepté eza pe testé na ba laboratoire ya université ya Kinshasa. Merci beaucoup docteur Hakim. Nayebi ke batu batali biso bayoki pena explication 565 nayebi ke numéro ya téléphone bazui ba ko benga biso et ozala vraiment bien. Mais docteur Hakim ba docteur ba komi ebele na kinya ya tradi na bango nyonso nani oyo mona kasala musala ni malam. Bon na we bate bato bakolo ba koko tuna bango ba question na bato ba sala ba produit na bango. Ce muto asala li produit ngana ko mona muto azana ilongi ya bien akosala na bureau ya bien mais muto azana hémorroïde OK kuna aussi solution te. Donc nga moyena ye ba ezate ba malade nde bato ya kotuna keno est-ce que docteur Hakim bakisi na ya taso abongisi yango kitoko boye est-ce que ça la kapé. Donc wana bangonde bakoyeba soki eza malamu ngai te. Na ba client na onyo sobazo tala partout à travers le monde. Oui, nakopesa kaka message na ba client na biso nyonso ke no malade nyonso ebika ka sofuli wana ki mobangende ebika kati. Malade oza na ngonde konanga peut-être tamboli mingi oza déjà désespéré ke no okozwa ka solution te menga na ebsio solution ezali po nzambe asala malade na kisi nango. Donc esengeli olandela kire ndenge bakopesela yo je pense que okozwa solution pona santé na yo. Yo moko il faut koyeba ke no oza docteur ya nzoto na yo. Donc bomi batela malamu boyeba pe ba adresse malamu. Kozanga jamais numéro ya docteur Hakim na ya pasteur na bino pour ozala na santé ya malamu. Est-ce que vous rappelez bango sous numéro pour plus numéro na biso ezali plus 243 84 06 55 760 plus 243 84 06 55 760 ou bien à 081 99 91 102 ou bien 089 86 27 692. Donc ou bien à YouTube partout comme le docteur Hakim au monde ba vidéo na biso okozwa solution ya ba problème na. Merci beaucoup docteur Hakim ndenge osalaki bref nako pesa biso vraiment ba information o etali ba produit nyonso ya cabinet docteur Hakim na ebike bato balandi biso partout à travers le monde ba sepeli toujours bas à la brancher na Fimbo News ba rozala décité. Joël Lando derrière la caméra, merci beaucoup. Ken Piana assistagi biso Hilaire Clark ba bonne guérison na ebike musale do salama kitoko Landrine Zeza na ebike côté kuna moi j'ai ça normal ba tout bazana pour ça ya ko contacter biso ba conseil ba remarque na émission oyo ba bengi biso na plus 243 82 46 34 996 plus 243 code mboka ya Willy Musheni 82 46 34 996 mbote na code mboka ya Willy Musheni ba changera drapeau ba changera code te mbote na Sir Angel Moussoeli Makizembe venanga kokwa Rafat Makizembe na Londres mbote na Nathalie Neymar Adèle Djogo Bagou d'Angers Doudou Makolo Ndumba forme Doudou Alelo DJ Foga na Angers na ebike bango tout balandi biso ciao à la prochaine.